Président Ansi, bonjour premièrement d'abord. Bonjour Ken Piana, Pitopale Makizembe. Nga azananga mutasongi songia na yo lukayo to sola tout sauf rien. Mais kana nous ko expliquer biso parce que lelo na lukana kota pena ba détail nyonso tout moko. To beta point ya masolo ya Fally Ipupa concert ndenge lekaki na Paris ndenge toki sango bino batu bozali na Paris ke monde ya batu o etondaki na Paris jour wana ezalaki grave au pesa so ba détail to beta pe masolo ya koswana o ekoti entre bino ezongi lisusu to beta masolo mais ba biloko msusu to kota ngo malembe mais kana ko expliquer nga na première question tout le monde to benga humoriste tout le monde to benga comédien est-ce que misusu bakoma ba comédien po bazali ba fantiki na bino bakota ko pango ou bien tout le monde abotama pena na musala wana? La majorité est belé pe baye bazaki ko simbela biso basaki na ko tangelo kombote misusu azaki le misusu azo memela exil pechanga saki azo memela oyo saki le fait ya roya sumsu to na tableau moto luka muto kotisie akomi pe au salon mais eza boulot na été mais lobi pe et sourire akomi pe artiste misusu pe ba ya vraiment azana ngo na abotami na ngo aye nango yango misusu po moni lelo batika théâtre bakoma na presse balanda bino ozomona kezaki eloko na bango te parce que on ne force pas la nature ozomona donc tozana ba parvenir et belé même lelo pe na misusu ba ayaka na mama na ba mama habité sala rolo asali pe lelo pa komi pe artiste comédien mais eloko eza yo te ezaka ya yo te. Président tomona bino nde bo souffrir na musala oyo bino na ba nani ba la duchesse ba Fisto sai ba comédien baza ebele o to ebeli bino ka pona poto te to ebi bo bandi musala opena na souffrance nzamba zo pambola bo mata étage par étage na choma bo ucho sala dio mo na Paris yo la duchesse nande kona so exine pesanga na 2 minutes na bité dio ana bozaki inspiré na biloko bozasa na Kinshasa ou bien zaka bino ba artiste bokutana ki jour ngo bo bibo s'inspirer omoni biso toza bateau to vandi très longtemps to yebani très bien donc biloko wana ezalaki ke to sala ba série nde pechanga et to profiter to sa mo biloko mike donc yango to beta toza bateau to vandi pendant très longtemps ozomona c'est vraiment la famille auto sur la même na minute omoni biso na biso bo to betanga tirnga la robeto tire mais bano ya ba lobby ya ba lelo ba roya na ba loyengi wana parce que nous on a ba Irsil to voyager ensemble na biso ba Irsil j'ai eu l'occasion de voyager na ba Irsil to voyager na Sila Bissau David Beckham na profiter pe na occasion na féliciter pour na trophée na Zaki na Zambie na l'une des meilleures actrices na lobango na mboka na robosa na tina ba émission na lobasi toza mana ba meilleure actrice na Congo parmi bango si la fait partie ya meilleure actrice to voyager ba mama top ba to belé ba mugondo ba dika donc to yebani tellement pour ne citer que c'est là ba mec la duchesse ba président Mimi Gordé Ministre ba Zigura Toko Diangani ba papa Rido tout ça ba to vandi ensemble pendant longtemps moi corriger ça donc tout le monde ni to robeta lo mo ba lo be moni pe et ningisi mokili malgré tout ça reste na théâtre. Merci beaucoup président Ansi Njolo lelo ba comment ben sope na ba spectacle ya minene oza etant que tolongo na maboke oza humoriste ya munene okenda na basali ya minene kosala ba événement oyo mindele bazalaka ba pesa ko pe mo ba 20 minutes 30 minutes ya espace au sala est-ce que vous méritez ka kozala na buzoba ya congolais ko swana tout ça ken ngai vuma ngaba swana sa nga mengane na swana raté parce que ozomoni ken nga pe vision nango naza nango lelo na komi kotala plus moi mingi libanda ken yo yebi tuzana na Belgique wa o le mususu assistant na spectacle moni make agenda atiko pena na place ya mindele pena fo donc ngai nde batu mingi baswani tsaka ngai na ngai po moni na moi mutemo na zaka na musu na moni malika mona bina réagir na kuzu mais so réagir na kuzu mona bato ba mal intentionné le mususu ba bimisi yango pe na nenga mabe mais je suis quelqu'un na linga ko swana te. OK président Ansi là ça c'est le te ko swana bona ko ça na bisa présence total yo air moko to mona ka osala no ba blague na yo na ndenge ya théâtre osala ba blague emso série mo to mona ka vidéo ya Richie Bimi o continue studio oyembi na ndenge ya humoriste kaka eloko mo bo ebimi mais to mona ka yo na Richie kenda ba concert ya Richie yo na Richie bosola ka très bien na ebite sko problème nini oyo boza nango na minute on ande kona biso Herman Kasongo o to ebike
série moko asambwaki pena makasi na wana pena eza nango te ke kotonga yo Hermen Kasongo amasana nga soko ekini ozo kabela nga ba $100 okabela nga bambacha jean ozo omema nga na salon bakata nga suki Hermen ozo kutanga na liete okuti pe shenga na balambi te opesi mbongo bolamba po okuti pa keni nzala metika toloba pe likambo oyo série moko pe babimisaki mutakala na libanda nyonso ya se libanda place nyonso ya nzoto na yo oyo tobombaka na kiloti tomonaki yango bongo libanda les blancs gaz na gazi les blancs de Bruxelles gaz na gazi yo moko oyebi alors kotala ndeko na biso Hermen Kasongo après avoir kobebisa réputation na ye kobebisa na réputation ya famille tomoni oyo bosala eza sous théâtre te président Ansi Luzolo oyo yona Hermen Kasongo bosala eza lisusu théâtre te mais kako expliquer nga vraiment bandeko baolanda biso baza vraiment ebele Gilles Botalatala mutanga sa l'émission makimi mais kako expliquer nga nano clair oyo bosala eza kaka po bopesa ambiance na TikTok bozoluka kista ou bozoswana pena makambo ya solo ozo permettre ndeko na yo adenigre na bafaso azo denigre yo oyo président nga ya repa na wana kuta madame na kuta bana mais komi na soni soki bosala base mais kako expliquer nanu bato baolanda biso parce que oza ba fanatique beli batoni loi ou balandaka yo ba Joël Salambi oyo bosala eza boyokani bosala bongo bieza pena conflit ne memi bino tina place obokomi ken to beta masolo eza sérieux motango ozo beta masolo ba mitakala makambo belé sko ngam na vandi boko ebeta te na beti masolo mitakala te ya tikala mutakala nyonso tu mafuni nyonso tu emonana yango nga na tuni question ndenga mabete na permettre to continuer là tu mets ozo kitanga trop plus bas que na niveau au kutu nazaleli je préfère mettre beta masolo tenga azo kiti so trop bate pour président ken na lobby omoni ngane omoni o bino bo weli ken omoni non ken otalo zo atana ebele ko loba ba fitilité ke o bino bo weli nga na zango nga za besoin to éclaircir ba fanatique parce que nga na ni ken moi je nga na niveau na te respecter pe musala pe ya o ya zo sala Moussala na mais Ken c'est pas de mon niveau c'est trop bas ma solo nous obeta au kotisi ba mitakale salibo mais ça makambo oh yo monate na réseaux sociaux ça la référence ya makambo yo osalara aux artistes comédiens aux artistes humoristes et to beta ma solo to se référer na makambo oh yo sala Ken donc siko do même ça ça théâtre na ba s'exciter pe sangana ki na kati nyo se fola ki ka probona important tout le baou est important siko bozo wela ni na ya menkas sauton Ken moi j'ai 21 ans de carrière depuis na bimati lelo yo yebi to kembina la bakini yo yebi na bébé donc je peux pas na lobi bozo wela ni bo weli mwasi ko pala otoki yo ko zomela omeli ba komba na palo mona maman paradis voilà omona donc moi si zara kitoko te po kitoko pe zali na mutu na mutu evana ok singa na réflexion na Ken soso la maman c'est important lo ben na maman soso yo changer moni mabe na yo Ken te mabe na ngate nga lobi sikoyo otaki oza pe na matanga mère ba lifanta dayaki okenda matanga zongi na bité matanga ngo kone se pasaki ndeni. Bon, en ce qui concerne vraiment vie privée, ou quoi que ce soit, j'aimerais pas parler. Sauvé privé, mère, il y a des enfants, avec beaucoup de respect, les gens qui savent. Pour moi, il y a moi confusion, moi, je suis marié, na maman Sarah, au hasard n'a parlé. N'a parlé, ok. Donc, sincère condoléances na bateau. Je dis aussi merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu pendant ces moments. Maman, avec beaucoup de respect, beaucoup de considération dans la famille. Je préfère mieux tout beta masolo parce que la question n'y a son gars d'ailleurs autour na awa ezaka to intérêt et mais ça peut qui ne ma bête ma vie privée non je préfère pas et surtout quand il y a Tikibiso avec tous les respects parce que mon Ken les paroles s'envolent, mais aujourd'hui les vidéos restent. Les enfants sont encore petits, là, 10 000 lobby, franchement, nous surtout dans ça, na tchara na mutu na ke biloko bana na ba otala. Lelo na bozo sala weba ke ba no ba otala. Moi je fais la comédie. Donc même ma comédie on a ça lelo na filtrant parce que na bi ke bana na batala.
bana bachongo okende liboso ba préfecture osimbi ba papier que Denis Lesi na yo porter au plainte nyonso ano ebike kotikala un jour bana Denis Lesi na bana ope ba otala ba yebi ke neti bana passer Denis ba yebi ke Denis aza mutu na biso YouTube. OK donc aza lokola collègue na biso na YouTube. OK donc omoni lelo yo est-ce que yo déjà mona muta leki na TV jeune mo kaka ya YouTuber to mutu mo a manqué passer Moïse Mbi to passer Marcelo pour na nini ba ko sala ngi ba passer Denis Lesi parce que c'est notre collègue YouTuber. OK ozomona bongo sikoyo vidéo mo na landaki andeko poto klo kana sujet oyo toko taper masolo eza ebele andeko balanda so balinga baza pe koto te ndeko selezi na lobaki bozalaka na conflit malgré yo yaka kobota na mama bana yo atiki soki sona mi repose un peu abi ndenge mwasi aza suta kei bana batikali bana baza ya na leki abomi moto na conflit nyonso o bozalaka nango bokutana ye na matanga bopesanaki pe mbote eleka ndeni ni kotala yo na selezi o boswani bambula ebele Ken na lubia nuzolo ebiki ozobebisa émission mo ozodenigre ngai ya yo mabe na yo tango osala ba émission no ya kotanga kumba ba anti-valeur na ba émission anti-valeur Ken omoni tango tovandi to solola omoni yo mo oyo yambinga na plateau omoni nde naza na kati kutu mandefu na ngate eza moi bizarre mais ozomona quand même que nazo refléter quand même moi image moko bo yo mo omoni te tovandi oyo kata moi solo moko bo ya moi mapekate oyo ki sola munoko tozomona moi ozomona te que moi Alain eza bien ozo comprendre ngala kolinga te ke Ken to banda kovanda to bando beta masula batu oyo lelo baza na valeur te zala na moi respect pardon non Ken s'il te plaît ngana osona Ken ngana senga o respecter pe bato ba Hollanda biso Ken ngape na sengi yo pe respect na Ken to beta masula batu Ken oni lelo kongola tala biso kongola za zo bati prez zela na expliquer yo zela na expliquer yo ezaneti to kata mission ndeni ezaneti moi no azolanda ozofinga papa yaya na ye mutu oyo alekaka na parce que mwana na yo na mwana selezino baza yaya na leki oyo abotami pa selezino oyo abotami pa na yo otala kodenigre nalingi kotala bakombo mosusu ya pamba te Ken mutu azoleka na TV azofinga président de la République la Bible dit toute autorité vient de Dieu bon ce président abomisa eloko te na mboka nana yebisi yo Ken omoni biso na Congo tozwa bakonzi me na yebisa yo avec Faci makambo ebele to moni yango échanger pe na deuxième mandat oyo azozwa okomona Congo wana ekoma Allemagne d'Afrique na biso so tembe beta gazwa okomona makambo échanger parce que bongo so ba élection ezokende ba élection za combat élection ezali ekoleka bien pe na yebisi yo ke to réélire président de la République pe makambo échanger na o préféré te to vanda to beta masolo na biso souhaiter président leka ya kofinga nde batu boye nde on va yango ezoya ezala ya ko ignorer batu boye Ken je préfère pas to vanda na kiti na yo to bando beta masolo ba anti-valeur mais kopenga mutu ya papa ya Ken ngana te zela te to sokota masomo suka tokota masomo susu en tout cas c'est les zino limbisanga leo na comprendre za pena anti-valeur ya makasi yango kata pe mandefu te soki wana kolisa ngo neti mukomboso donc na yo comprendre siko ndenge ozaka ta ko soigner nzoto na ote okoza anti-valeur munoko solo minu epoli bongo eza pe bien te luka soigner ata image kosala bien po balongola comme anti-valeur ekosala biso bien alors président Siluzolo tokota masolo fali yango nde emema biso pena émission mulai bandeko na yo ya théâtre moko na bango ayaki Exil Pechanga amana bokutana ye na Paris ya yo Exil Pechanga 2 minutes na ndeko na biso la duchesse na ebite inspiration na bosalaki yo kaka balatisako kaka mutu mabe awa na micro zoboya semeki oyo azoya semeki wana alinga kosala dépense na bar te po ndenge mpe tofandi boye tokanisaki présence Luzolo okosomba ata mwa ntaba awa jusque là osombi ata taba te na théâtre kuna mpe lisusu bajoesaki o rôle eya alingaka dépense te siko nayebi te ezaka vi na yo mendaka yango bosalelaki yango scénario bi ezalaki kaka Ken yo yebi nga na mama Congo de Lix yo za nanga oyebi Ken apama ba nord te yo yebi nde tuzana na kin oyebi place nga la vanda na oyebi position na nga la mama tout carré voilà
donc on est dans un scénario ça n'a rien à voir na bon moto na biso tout ça kaka moi image mo boyaka to benga bon Julien Botala tala lelo ça la moi rôle là so a sali rôle on est ngolo bateki na vraie vie na ça bon OK ça n'a rien à voir mais c'est la confrérie tu vois c'est tout mais ça na ko vivre bon ensemble tout mais ça na ko cohabiter na mon esprit wana to ya ozala toujours ini entre nous to sangana déjà banda kala yango moniteur to kutana ki to betika mo lo moko et puis ça qui te banane non liboso on a Zigura Papa Henri il a kimbé après tout ça on a Duchesse président Mimi Igor 2 minutes tout ça ici le péchant à Black Lane la giwana je viens absolu Mambo Masia na bes Texas Katadi na mère basala mebele petit nanga Scott Mikobi et puis les nanga sous Marlène la giwana donc Mikobi donc c'est vraiment la famille donc biso to mesana les ambiances il y a chaque quoi tu vois. Voilà, bandeko bolanda biso toza toujours na ki si la zui trophée moko na Zambie. Zikomo awa. Tony Luau. Africa référence. Wapi les blancs gaz na gaz. Ah encore toujours bino moko boyebi les blancs de Bruxelles. Si la zui trophée. Si la zui trophée na Zambie. Est-ce que vous peut biso ouais éclaircir biso trophée na Zambie. Mboka ba anglais kuna. Toyebi que ma famille hein. Ma famille est Kangaka Afrique, mais ils ont un trophée dans les pays anglophones et les pays francophones. Mais bien notre moni et comme ils sont des comédiens na biso basara théâtre na lingala, si la cause a trophée na Zambie, ils ont tricage ou bien ils ont mutu mo bo apesi ga trophée pour na kosa les cas. Bon, Ken nga déjà de 1 et le roi quand des artistes bazo ba trophée, to féliciter pour n'envoyer ba détails. On a faut bien à jour au kutanane parce que je pense si je crois bien à Royal Isusu sur aux occasions au kutanane retourne à David Beckham les transferts les plus chers nengeni la monyo zu trophée na Zambie kuna pays anglophone bino bosara théâtre na lingala wana ye mutako expliquer mais nga mana Zambie placé te mais ngelo ko na ko lo barara na ko féliciter parce que c'est un exploit banda to banda ba boulot ezara ko muna marque ezara mingi na musique muna na théâtre mutazu trophée à côté si mouvement na ndenge ya nini c'est quelqu'un qui parce que ça les lots moya munene to souhaiter en pesa na bande on a vu surtout les lots bazo défendre honneur ya mboka to mona ki irsi la ke ko déplacer ko jouer na ba nigérien ba chukuma na biso yo yebinga na tout à la ba chukuma et chukuri na TV mais to mona ba on a même scène na irsi le péchant c'est quelque chose à féliciter do mona ke bande ko na biso basi les lots bazo tombola lokuma mboka pour ne citer que c'est la base belé ba sœur na biso ba belle vie ba sœur na biso ba didana ba Gabriel wana lelo donc tout peut ça ba la chance lobi ba ko me mape musalo musika espé Gomez donc ba sœur wana tout ba mana souci ke boulot ke de bosso tota mona dernièrement Fiston ça qui na délégation ya ba artiste comédien tambusi bango na Europe après ba zongi est-ce que ba vision na pe boulaka un jour ekoyela ope bon ya qui na bango te ke ari na ba artiste comédien ta qui na Pakaloui je pense mais cause à la vision parce que moi je suis un artiste humoriste moi je me produis toute seule ken mais ceux qui va bengi na babi na que production moko eza awa na ya na structure na ona parce que nga na personnel na kin balé ba tu nyonso ona sala na ba spectacle na ken na une affaire à 30 personnes na structure na ngai ceux qui lelo ba benga que tu représenter un grand spectacle na structure na na roya na ba mais na yebi ke bango nyonso ba okima ozomo voilà OK. Mais bi ke bango nyonso na ba truc ta bureau na nga muta lumozo ngeza ba benga na kombo ba Patrick ngamba okima na ngambe luzolo ke ba la ozo nga ba na ka nga pe tumba changer numéro mais so eza ke ba pesi biso mabuku ba bika na structure na nga to présenter spectacle na ko bondela ba bandeko to sala na musala so ke sili apo boki mais so ke occasion bongo epesami pona nite mais j'encourage toujours Fiston parce que banda mamba théâtre banda président Fiston Saïssa ala mutali bosso ken aya yemoko avec 18 personnes voilà et ça la mati vous comprenez et ça o ti ko ignora ngwa na tuni on a bia yakina ba comédien yo bia yakika kana Pakaloui famille il est venu avec bon na 18 comédiens non il est venu avec sa famille na famille na ye na bandeko ka ndenge zala OK merci beaucoup famille ngo ya bana na ye wa ngana beta ya bana te là tu n'as que ouais qui n'a pas comédien il y a liboso kasi on a le bazaki moi lui c'est en dehors qui président na ya mon vivant en dehors président groupe ça c'est mon ami c'est mon frère OK merci bazaki na ya bi gaki na Boubacar Liondo na Pakaloui ya na bande musu est-ce qu'on se retrouve na musalo ça ya théâtre moi je na décala mon au théâtre na ça la humour je me retrouve parce que
ils ont monté bengu à pêcher au cachet na yo ko sa production. Okay. Donc tous les week-ends on est dans le wanoboy. Vendredi naza na Paris, samedi naza à Bruxelles. Donc tous les week-end prochain naza bo na remarqué nde sikoyo na remarqué nde sikoyo yo soko ke Paris ozana na mbongo hotel te kindola na banda kwa batu mo ba sans papier loko ande sikoyo batu bakamora babi me ansi luzola umeli na musalo yo azata na camarade moko te azaka na ndako normal yake na luka bageto ba sans papier kolala kuna non tika oluba mambo ba sans papier wana ken c'est pas bien non eza li solo ndenge selo ndenge batu bakoza ngai bongo ndo ozoluba bongo na sani ni me basaba ba gaillard na mambo ken nga so na ke Paris mutu to ayebi nga so na ke Paris so que neti vendredi nous en a Sarcelles yeba ke nos hôtels là na Sarcelles so écoute nga na bon nini je dors jamais mutumo a robetali solo te que ayaki je profite pour cette occasion na pesa maman Brigitte Katanda bah là dans l'hôtel je dors toujours dans des hôtels ken hôtel yo mo comme ça on ezelo hôtel ken moi yo moni yo c'est quoi nda kwa prince bakalio que dans tongo midi pourquoi bo sala ba vidéo na chambre bo sala 3 heures bo sali 4 heures bo sali 2 heures non so bakala alala na ibis hôtel il faut na yaka en tant que jeune frère nanga tout sali mweloko mais non na kena na ibisika bakala vanda dans place bakali na Paris c'est la bakali na Paris kuno yebi ata place afanda kate to kutana na scène bato baloba bakali na place fixe te c'est que yo pena olinga no bakali te bongo bakali ye soki aye awa ya katishe yo na palais donc ye kuna yamba ona nuto ye ba place fixe bakali ala il faut comprendre que il vient d'arriver à Luka se ressaisir avant de s'appeler une douce avant de sa idéologie avant de savoir parler dans un début moi aussi c'était pareil na profiter na pe sa grand frère na ngai Mkuba de Malé na Hollande Bambo na pe sa grand frère na ngai Gloire Ntsai Crédit Lyonnais on fait pas bien sans oublier déjà toujours quand à Noël Kalaté joyeux Noël na bienvenue Kimbunda maman na bana tout petit nanga Liliane mais bakali azo luka fandi sa parler soir na 20 ça peut vite moni azana koto otas bolingo eza mpanzi couple buloba bazo soutenir ye pe malé mais az moi si na ya zaka na Bruxelles to zaka na moi si na esko kuna ken yo ozokota ba vie privée bato ngala oyi bande nini kazana na moi te yo ucho betali solo bi koto yo mère soki na bi na otas bolingo quartier la tende ba soutenir ka etas couple buloba baza ba orchestre soutenaka etat bongo ebongo ndako asa TikTok tongo chibutu wana ezanda kuna ete pena présence moi ngana etukutana na scène bokutana kana na balabala na Saint-Denis chibo tambola kana bokutana na Saint-Denis toujours à Saint-Denis donc abengisa wana oteke ya kokutanga place banda wa Saint-Denis ken yo lingi makamoko kasi toluka to ba relation ya bino mibale ezo créer relation na bino mibale ezo créer moi ba bombe ebele te ba bombe ngo ezo créer wapi muto aromona création ngala bakali tozo sala bakali faut bakbaye bango ke azana côté comique eza bakali eza njora même yo pe no vandi boza na moi sens moko pe ya imo kati na bino mais bato mso babula net makambo bakali asa eza vrai mais sans blague ngana lo bango na caméra bakali asa ne comédie aka na tumoli batu pour garder ka gaz na ye mais bakali masolo msu tosolaka na se en coulisse jour toloba tosola makambo oyo tosolaka na bakali en coulisse kofi oboya bakali olingi kaka olobake bakali aza warrior mais yo te oyebi yango très bien oyebi yango bien soki bakali azalaka pena warrior te yo nde olinga otambola na ete soki makambo bakali asala ezalaka pena rankini ya solo nde yo olingaka kosafishe na bakali ken aza moto azosala mosala na aza na préférence na ye ken omoni soki moto akabela yo to abokola yo eza lokola ti osinga na kingo ti akoki kotinda yo dinda na mai wana le fait koza na nyongo na ye moko boye osala nini odindi kaka mpona asala plaisir mais na motema oyebi ke wana eza bashoi na ye na bagout na ye na bapréférence na ye ça regarde que lui moi je suis pas là-bas donc mais c'est quelqu'un de bien je l'apprécie tellement beaucoup c'est un jeune courageux et puis nzamba sungi maramli tout kende bien et puis voilà quoi siko tobeta masolo ya Paris la défense yo ozalaki na France nayebi te mpona yo spectacle ya Fally Ipupa journée wana ya le 25 climat nango ezalaki ndeni na France bon ken déjà bato fo bayebaka mais franchement déjà chapeau na mwana mboka Elmara et Fanjobila voilà parce que eloko wana esala même bafrançais bango bazokama bazotuna biso ozalaki batuna biso c'est quel chef de l'état qui va venir aujourd'hui
Je n'ai tout maman pourquoi tu demandes ça? Mais parce que là-bas, les routes fermées, les restaurants, tout, eux, ça là, tout autour, il y a rien. Bah, ça là qui te joue. Donc, France, ils ont c'est bon budget. Ça là, samedi. Et bah, restaurant, les côtes, ça combien? Donc, il y a salon, sauté, ça qui bouclé. Basi bayo sala basuki. Nazaki wana bache pancarte partout, batu ba garé à 5 km. Donc, talara nde vendre à 5 km, ils a combien? Voilà. Donc, c'était vraiment quelque chose, Ezaki Mouné trop. Fallait l'activité comment il est grand. Lelo na bambo comme tout sunde to ba na ba Jamaïque, ba na ba Bob Marley, na ba France, ba na ba Johnny Ali. Lelo nous sommes fiers au Bagana Congo, nous avons Fally Ipupa et les autres au bazo sala lelo ba défendre le coup mboka valablement pour automoni même Dadjo Lobiango parce que ba Dadjo baza bateau te que au PC moi de la part ya lo bazo lobabi même le français et même ils non ba comment à niveau ya osala au Fally salite. Et bon bande ko na biso mso ba sala ba média France sans citer les noms. Au Fally ezala na concert il y a 20 000 places bakata ki rideau. Est-ce que façon yo monela ki salle wane koza salle il y a 20 000 places? Non, ken to s'attarder ku na ma musique mingi te parce que moi je fais pas la musique mais ils en ont encore mauvaise foi na kinté mamabe. Lelo qu'il pleuve ou il neige photo et le bango ils attendent moi na mobali wana. Automati okiti. Le bara faut za mté mamabe. Ezali solo bazo betela biso te ken. Biso mo tozo vivre. Biso mo tozo vivre en live. Moto wana kuna succès fort. Oh. Bozo betela nga na monite pe nga mona so mona. Ken bato ba betali solo basala kiti. Bozo mona la salle c'était énorme. Bakata na awa to zona no moi sport ya prophète Emmanuel Dodi webi ke le 17 décembre na ministère des affranchis et koinda mabe avec le prophète Emmanuel Dodi to landana no sport na ozala kuna le 17 décembre. OK, merci beaucoup. Mwana Congo Kinshasa pe Brazzaville yokelanga lisolo kitoko oyo yoka bien. Église universelle, pentecôtiste charismatique, ministère des affranchis. Oye Kumba Makana Motonzambe, les prophètes messagers du temps, Emmanuel Dodi, ezali ko célébrer la fête du grand salut. Oyo, et ko salema 17 décembre 2023 de 15h à 18h. Noko, Nyoso Oyo, et ko salema kaka awa na limité résidentiel. 6e rue, Avenue Révolution numéro 817. Yaka Awa, Oyo Kamoto Nanzambe, Ozo Eloko. Betela Moninga Lisolo Kitoko Oyo, Po, Jourwana, et Kozala terrible, Awa na ministère des affranchis. L'homme dit Tiko Tako, le prophète messager du temps, Emmanuel Dodi Azawana. Voilà, présence Luzolo, Tolandi sport ya prophète Emmanuel Dodi, tozo continuer toujours na masolo ya Fally Ipupa. Mais tout le monde côté qualité à son pena, tout le monde va féliciter Fally Ipupa. Ah ouais? Ah mais ouais, c'est on est à arène, on est là bah grand ingénieur, bah tout bah évidemment musique, donc c'est tout à fait normal que et les kabongo donc c'est tout à fait normal. Toza ba icône belé na musique na biso ya Congo. Mais tout le monde Youssundou aye ko représenter ba icône na biso ya Afrique. Ayaki na invitation ya Fally Ipupa. Et ça quand on est côté la Fally Ipupa zo jouer même salle na ya na Youssundou. Bon, déjà Ken, c'est un grand plaisir, il y a au monde que grand artiste Mboka, na grand artiste sénégalais Youssundou. Voilà. Mais nga siko na place na ngata on a vendu na bi place wana Youssundou a tellement fait des grands pas onda zala. Zo mon abi o za mabo ne fa ba pesa on vient na kofira mais malheureusement mais parce que au moins on est on fait pas pesa on vient na kofira mais malheureusement et ça men ndeng wana te mais normalement so ya zala genga za lo mo su ya munene donc mais c'était bien tout ali Youssundou nanga def ezalaki kitoko sali bien makasi. Est-ce que message oyo Koffi Olomide alansaki le 25 jours à spectacle ya Lekinae Fally Ipupa est-ce que mérité ko sala message ya bongo
message au Kofi Asala qui les mêmes jours il y a spectacle. Ah ça le message. Message net il y a jalousie. Il y a jalousie. Batumsu bazo sala makambo fo ba koma net ye. Est-ce que message à bongo tout le monde est dérangé qui pena ba congolais belé. Na ebité yo ya rotala ki yango sala ki okoma. Bon, ngala tali ndete funa tala na. Pour mon vie alingaka pas actualité hein. Voilà. Via linga otika actualité le kaete pa lukaka ebi ke jour wana arena batunya suka arena. Talaka bango alinga ba beta na kota couple buloba. Na nini kuna na Suisse ba anila kango po yo ebi ba anila. Ba anila on pona nisa cause za keni. Ba bi cause ezali pona ba castration na ye oyo. Ba castration ebela za nango na justice. Castration. Yango wana nde ba anila ngo. Pona castration. Donc voilà, yo ebi ke via ebi ke actualité za ki to arena ndaka betelo mo po ba longola. Calcul na bango kuna ba tala pays. C'est tout à fait ça viona alin kotika tante. Aza toujours dans actualité. Mais la conflit non saison régna entre Kofina Fali Poupa, to monaki mama li ayaki, to moni Didiston pe ayaki, to monaki bana Fali pe o batumsu baluka bacha songi ba ke ina pe bayaki concert et ça là qui au koma kotala. Nga ataki nde bango te. Na ngala piste na zako constater piste na yemo mutaki na spectacle natalité ba mama ba papa natalité. Mais yo zala na Paris lo ni sala ke yo na sala entre moniote. Bon, déjà nazaki na ba occupation mususu nga pe na kendela déjà sur Paris donc j'étais parti moi le roi fallait azako beta pe ndule na e. Ezaki mambo déjà zuya ke nga pe na soki déjà bon j'avais fait ce que je pouvais faire. Tout ça qui promotion pour na kulutu et si là déjà j'avais d'autres choses à faire yango moni na kenda kite mais je pense que Rosa on a Londres et puis Rosa on a Bruxelles. Est-ce que vous gardez une bonne relation à Fali Nenge to Ebelbino depuis quand? Oh, mais on a vient en fanjut. On a vient en vraiment donc on a de très bonnes relations. Ngaba tout on est là donc ngaba orchestre tout ya Congo. Ba mouvement ngaba ngana ba master na ba orchestre tout ya Congo ba na mai na ngama to benga na ka to seka ka to lia ka donc à part ba leader na bango wana ba vient na biso ba au sommet. Ba vidéo sala kina Prince Bakali liboso arena Prince Bakali azo seka arena ke ba chef ali na photo moko ya moke zanga tina ba kosa batu ba chef fali na ba panneau minene est-ce que dérange quitté Tony Luau Africa référence Tony Luau mutuna biso azo sala ba omoni lelo ken photo soutenir babi consommons congolais toti ke la ra mindele te moni Tony Luau aza ba jeune congolais oyo ali a investir na mboka apesa ba jeune ya mboka musala polo biba ekoka pe ko survivre asali agence oza maramu tout na kati ako installer ngo pe na Bruxelles donc Tony Luau kala te so ba moni Africa référence ba kende ba pese maboko mais nati les blancs de Bruxelles o akata biso pe suki denga chaka biso bopeto bo epesa la toujours bien gaz na gaz ko lo bana batu za mutu mususu o biso pe to bena ba prêtre belé o mona aye pe ana besoin te akema tungu kata suki ako benga ngapeka asinde ninga na ngama kena ngokende place ba loengete nana ko kata nga suki bien so bengi nga na peso numéro les blancs de Bruxelles azo kata suki place moko ya binomi balé kaka acheli o me waka ozo mela sans mutu po ba député batambongo belé ba yaka na mboko balinga okende ba salon te abi ke so na ke kuna simba ba politicien o benga nga luzolo ndeni nana besoin bakata nga suki place moko akimi au démarrer au matir kitoko okoti na palais ozuzo mwe waka na yo mwangu ba mwani ni vei bakati osuki no kitoko ke na à l'aise na mona ba tebele ba interpeller ki par rapport à vidéo sala ki na Prince Bakali na habité yo moko zo ki ba coup de fil te ya ba kenin ba se déranger que même ki wana za nango comédie ken biso tozo sala comédie ba bazo yango na second degré te bon bato mso peut-être bazo ki amona na ma bango azuma be étalier akufi na ona mutema étalier je m'en fous Ozui ma betalio mais moi je sais que c'est la comédie tout ça comédie place on attend tu na Bakali kuna ya logo là longoli jine butala tala lelo to pesi rôle OK atiki ki journaliste on a tout ça la rôle na voilà sikoyo ndenge bato amona ba fiston sai ba mami lela ba honorable Zakari Barabashe bato nyonso to bazalaki bato ko to ba hôtel ba Canada partout na ba Angleterre ba kotaki ba moni yo zalaki te zaka 12 ba betaki on a porte te Ken na niveau nanga ba okoma les billets étaient à combien le tout dernier prix à billet je pense 59 balles on a son mango ça me coûte absolument rien ba obetanga 12 mais mano quand même na komela geti lelo na message nanga na mona répondre franchement na les liga mais c'est pas grave mais billet ça me dit rien
Et le bilan l'autre Kenata les plus hauts il y a VIP à haut à l'écolo pour na soumango Ken ça me et là on est ça là ba vie na biso ba sala ba succès grave mais ba comme ça musique na bango na niveau ya kobeta na salle ya monene ya Europe te ba kulu tu ba beta ba sala minene lelo siko eza suta na bango te baloba autre temps entre mers oh ya bango pe ba beta ka ezaka minene na époque na bango mais lelo siko ba salle o eleki o bango ba beta minene lelo yi yango tozo mona moni pe lobi ton époque ya ba fali pupa ya ba faire gola ya ba robino ya ba inos bien goleka ba o sala su ba sali ya au delà ya o wana ba o pe ba ya donc comme balobara autre temps entre mers donc ça par rapport à ba période donc to lo baté que ba vieux ba salarié lo hotel lelo ba jeune bazo sala o lelo ba fali bazo sala ils ont monene ba fali ou bien fali à sali parce que aza artiste voilà o fali à sali lelo artiste el boso betane za monene mais tout bo sala pété o ba kulu tu ba sala pe za la pe minene parce que ba défendre le coup mais tout le monde ata message ya remerciement et pas ya ba kulu tout est pas ba jeune ya génération na ya ata moko sali message té est-ce que bazou yango na ndenge ya jalousie ou Ken, toi tu penses moi fallait revendre aux la bombe ça la message tant ma signaki déjà que ta place à 40 000 places ce qui azagi na besoin de félicitations tout encouragement alna tout na bango avant Ken tant yi mo signaka Ken parce qu'il était sûr de lui Ken dans la vie il faut être sûr de soi voilà avant autant la moto compte d'abord sur toi-même tant yo mo dit que moi je peux et tu vas le faire. Donc, je ne pense pas Fali là où il est, il attend Moutoumoro après avoir affranchi un grand pas dans sa vie. As la félicitation, non, ça va lui rien changer l'autre na vie. Donc, il a déjà atteint le niveau où a commis les lots. Donc, yo PC félicitations, to PC félicitations, ça lui change à rien parce qu'il est déjà Fali Poupa. Il a fait ce que d'autres personnes n'ont pas fait. Donc azadi na bon chemin donc etali babi na délégation batu nyonso bayaki muto balobaki mutu moko ba mona neti pamba auti nemboka babwenda fali ayeneti awa mais mutu azwaki honneur ya liboso fali apesaki ya fongola salle eza petit fali pona yo geste wana fali asalaki elobelaki okoma donc parlant dans le barara ken to négligent batu te na vie OK parlant dans le batu négligent batu te na vie parce que moi na wana Kota la parcours na ende bon parce que moi nazala ah ça fait longtemps je pense à bimi na simana ba bia za ku wema na baba kolonga na baba komata scène ya mourene o ya arena oyo même ba vie ya kala ya musique ba matate c'est un honneur pour lui voilà. Il a franchi un grand pas dans sa vie kolonga na bwende afode masuwa ai amati amata na salle ya arena combien de mikolo bazaki wana ta na beso ba benga ya ta à part hier na mona masanga minyo Abraham Pamataki voilà Yorobo pe amataki. Il n'y a pas bien amataki pour oui, Yorobo amataki après petit Fali. Wana koloba to koyemba. Koyemba, Yorobo yemba kinzembo na kifwendende. Kifwendende. Donc c'est déjà des personnes à encourager na Yorobo swag pe mutunanga. Donc tu encourager moi parce que c'est un grand pas. Ken les plus au moins tout artiste na carrière na à Boulara abita basala minene parce que tikala na CV na. Donc ngala lo bana pecho na ba jeune ebele bana ken ba vandi na bango kaka beaucoup na bino ba très beaucoup na bino kidnapper komi muyibi tala courage ya mwana na lelo petit fallait kuma pena ba bureau na epe ya ba congolais o asimisa pe chapeau asimisa pe téléphone yekutu mutauti boende ozo mona yo pokoma pe na sima nozo landa epe menzoka ndoko ko bota pe courage lelo kutu poto komi lelo po ya poto chara micro na yo kumisa fere finga Fali kumisa Fali kumisa fere so kaka e komi na ngobongo biso so tozo mona avec jour à le 25 y en a pe spectacle jour à moi ezalaki na to moni ba tebele ba ye poto lelo ba ye poto pona nini pona pona kofinga koloba nati banani ba ye pona kofinga te nazo ba kofinga na bika koloba oyo avandi bo yo nani aleki yo nani asala nati exemple nini ko pesa mutu mwa mbanga oyo remarqué aye poto zali anzo le bele ozo mona na bazo loba lelo batala biso na to bike manike pa ya manike aza ser na yo ko pesa bango crédité bo manike ko po yo pesa crédit bele ba ye kaka manike pa aza ser bele ba ye kaka vandi ba bengi journaliste mo bakutani na coin place mo na sanzete ba tcheli ba agangi alobi bele Alexis Weti paza journaliste bele na lobby ken bango mo place baza ba yebi donc lelo nga la côté ya ba chaîne oleko vanda na coin oleko yinaka baninga oleko koma mutema lukunya oleko koma kidnapper luka caméra ba orchestre c'est belé
banda okumisa ta mais wana ozobebisa mpe mosala ya bato bafo bato déjà babebisango bazali bongo yebisa siko oyo azofinga yo topesa ye raison ye mpe asala makelele bongo batiaeka hermen kasongo mpe afinga na ye neti sere na bino oyo ozobenga jalisho mwasa ya fait pauvre babia manike john Paris beauté lokola dona beja manike mpe okotraite bongo te yo yebi komba manike te kati yango na lobi ser nike oloba sere na bino wana c'est comme si ozomema ngo neti na ignorance est-ce atangela ngo chiki azwi yango kana neti sere na nga neti Jaël petite sœur ya azalaki mudansa après danse azalaki côté ya Zebola après Zebola akomi chanteuse après chanteuse akomi koloba koloba na yango bien poto donc mututu lelo nga na conseil na ba jeune ba orchestre ça bagroupe théâtre pe ezala kende pas déplique amime batu na poto kende pas o auté pas Fabregas nani yaki na deux personnes ka ya pamba mais Alexis 90 passeport na TV tala lokuta la musique ken mais 3 akoselaki mpe Julien Botatala ya memaki mais tolandi Julien Botatala oke ayaki na ndenge na ye ayekaka na 3 bato apamba mais natali na émission pas sema babimisi babrandi 50 passeport lokuta na musique na biso kende na orchestre vibrator ba jeune nga nazote ya bino lelo ato embaka mabe kende pa vibrator kende pa ba jeune onyo kende pa Robinho kende pa Fabregas poto ekomi nango eloko pamba ozwi moi 5 ans na oyo kovanda osali makambo a échafaudage est-ce que sur 5 ans eza donné à n'importe qui ndenge fali azoli bato 5 oza siri mutu nyonso akendeka bapesi ye bavisa 5 ans mais na oki mpe maison mère basupeka ba 5 ans ekomi nango 5 ans toki kaka kakol na mwasi oyo Dil Manzaka nde bazwi babi orchestre mobimba bango suivi bazwi ba 5 bakaleb 5 bazoya ndeni wera ye moko lider bapimele ye aza na makambo ya suta makambo ye aza lokola biso asuta kote wana totelema lisu na ambassade ambassade nde alukaka biso bozaka kaka tobi tozali bokoya te limbisa biso ya suta voilà tomoni lekino mpe Inonce B aza awa beta le premier mais nazomona ken ba Julien bino tout ba journaliste bozo soutenir ye non to soutenir ye akotaka Paris abengisaka ba journaliste bayaka koyamba ye biso na bengisi biso te Inonce Bira place azotala biso na frère na ye obenge Inonce Bira wana nde veboke chura benga kaet Nicolas commission ngo benga même congolais babengaka Inonce Bira te wana même yo to robengo ken Bira ken Piarira borobia ansira botala tarira ekomi na benga congolais chaksa ririmo ok merci beaucoup le premier tokutana na Bruxelles na Madeleine tomoni ndeko na yo Era Ramses aosalela te tofanda nanu aosalela Inonce B ba mauvais campagne zela tofanda na aosalela Inonce B ba mauvais campagne tofanda na atuni question na yo te aosalela papa aosalela Inonce B ba mauvais campagne ya oloba Inonce B abimisi nzembo ya mpiaka mpona kodestabiliser pouvoir en place ke bato baolia bien te bato bazwa courage ya kovote mokonzi ya mboka te est-ce que c'est le moment mwana bato azoluka vi kosalela ba campagne ya bon ken na koyebisa yo depuis le Congo a été Congo non toujours mokonzi ya mboka lokola afaci te na oloba no lelo na marché bamuti moni banda Congo ezala non toujours président ou aza notre sang et puis notre frère lokola afaci beton te moi papa mboko toyebi bakasafu bazalaka s'il te plaît nga nazoloba no Mobutu aleki ba président nyonso baleka na Congo ken ngai époque Mobutu nazali mwana moke mais poni bomema élection neti na tribalisme bobimisa bato neti baétranger bobimisa bato mosusu neti bango nde bakolo mboka maintenant topesa chance epa mutu nyonso ke le meilleur gagne mon frère nalobi boye na ndenge ya mabe te na Congo na tozwa mokonzi lokola faci te na mwa ta moke asali azaki na bakoka jambe koto ekeye zongi koto ezongisi ozo comprendre mais lelo mwana mboka mukwa tombolo mwa mai azozwa eloko na ye moko ya mobimba ken toza wanga na yo 5 ans oyo ezoya à partir ya janvier ken okokamwa Congo wana eza Allemagne d'Afrique merci beaucoup numéro 20 nga mpe na apesa message depuis tokenda baélection non namona moto apostule te aza na mbongo koleka babudget ya barépublique ebele président Moïse Katumbi oyo bamusicien bino nyonso to boyembela bobwaka
bokumi ça lelo bokomi bengra donc lelo bokomi bengra ngana na carte wana te de lecteur na zo la carte lecteur c'est ya Kabila nazo linga kutu te ken o eza kitoko ya mbalo na linga kutu bachaka ni problème ezate problème ate ana lobi boy président Moïse Katumbi a soutenir batu nyonso tu o bati mabaya wana te ko soutenir mutu ken na koyebi solo te na bi boy ngana congolais président Moïse Katumbi paza congolais botika chaki mutu asala choix na ye botika kobebisa ba réputation ya batu mususu ba candidat mususu bobimisa bango ke ba lembonga Kagame tandis que toyebi ke ba candidat mususu baleki ba Kagame ana na mbongo baleki même ba bidia Rwanda na mbongo ba batu bazana ba mbongo depuis kala to ça débat politique te eza moi débat parce que yo nyoko comme ça ngo tribalisme on a voter mutu o pesa batu mususu chance te c'est pas normal on a voter mutu kotala te aza nango asala bo pour lelo komika ngala mataka na avion nga ngana amatisa ngana sombela ka lipa nga amatisa ngana kabela ka lipa azola ba pe ba visa ko na ibela ki boy ngamu na sombela ki ka leçon et comme bon meken tozo voter ba mutu ya mutu tozo voter o makambo tozo mona to moni makambo ebele ken yo yebi na Congo na ken yo bota désolé mon frère ngabana na boti bango ah ken yo bota na Congo oyebi combien baziki ko futa tant maman azako bima na hôpital na bana nyoso boti na Congo lelo na Congo na lelo maternité comment ofele lelo na Congo na lelo classe comment ofele ken o sepela siko biso ka régime yozo soutenir babuki biso bandako babuki biso bandako mais soko tsali constitution babuki biso bandako ken soko tonga sika mabe babuka ngo mais bato batongi na baka militaire bato buka bango te pa babuka yango tout ça babuki fa ba banda bato bana baka militaire ke biso bato to ba place normale lelo ekomi ki fanatique po yo linga musicien zo bete bango na ba stade te batindi un colonel aki abuki ndako na yo wana nde tosepela totika numéro 3 na biso tokende na tosote na 20 banda Congo e banda mbala liboso tokoma na état de droit na Congo za mbalo caméra umelaki na ba millions zo o mutu directeur ya cabinet président batie na boloko o nani asali boy batie na kasi basalaki combien de mois ministre enseignement azui ba détourner mbongo ebele asali quelques jours adimi ken eloko c'est important mais moi no ayibaki ya mso pona nzala a sala 5 ans na prison et le important ba mona ke mabe o salaki ba punir yo mais yo moko ba politicien Congo so kazali bana nzoto makasi so ba tie na prison ba koma ka malade kuna na bi mwana biso innocent mbinzembo ya ba réalité zoleka na Congo pourquoi ils ont créé les ba problème te wana za batulem sous peut-être ba mal intentionné innocent artiste ça s'exprimera peut-être na orazo ken on est sans oublier ba Rwandende ba mbisi nzembo ba de kona bino ka o bosala musala théâtre ça c'est notre frère congolais nga ko tsanga bato wana te innocent c'est notre frère congolais nga na soutenir la musique à Congo azande kona biso tutika ko tsena makambo politique etali nga na okuto zolo ba parce que nga na zolo bateke na leto na scène ken nga na zo ba o na zo mona moi je soutiens le numéro 5 le président Fachi Beto c'est mon candidat aza candidat même bana nanga soki bazala ki ba congolais ba ngai ba voter mais ngai na ba mama biso ce jour wana biso to na ko voter na famille na momba na Louis Man ken dans le salamate ezala pour la bon spectacle famille luzolo voter ba roya to za combien bana ba mama kulutu bana ba mama let bikso ce jour wana voter en tout cas Héritier Watanabe félicitations na sepela na Héritier so to komi na moment ba élection a se réserver makasia na mona Héritier Mikolo na Trésor Mputu wana leki ya fa Trésor Mputu postulé api na changwa Trésor Mputu na mona bazatro est-ce qu'on voter Trésor Mputu te tenga za sko na changu tenga na za na lemba mais batu musu ba so senga ki Trésor Mputu voter po batu ba kanisa netike ko la Trésor atanga ki mabe na kan na parlement wana ozo critiquer wana bino bokoni mutu nyonso apemena Moïse Katumbi asala ika erreur mutu nyonso aza pemena Moïse Katumbi asala kika erreur est-ce que c'est normal qu'il ait soulevé loko wana vraiment na moment oyo ide na ngana no silité bato bazo kanisa loko a Trésor na kan yo kanano asimba kibo la football la ballon il était osa la campagne ba voter ye ou bien osa na bato voter te que Trésor Mputu aza maele te ken nasi non et la campagne à mabe pourquoi continue à solo à bongolé o beta tali solo ke asala biso mingi na football après ça biso ba coupe amema ba club na biso likolo na yo nyoko ta place ya mabe oza ko unisa batu bazo kanisa ke soki mutatangi mabe nzoka ndako sala mabe ken et yana batu mususu nzamba pesa bango intelligence te ma pesa bango sagesse mwana mobali wana aza mayele le mususu kotanga po batu bele bakamati bazozwa video wana bazozongisa ngotala mutu boko voter nzoka nde
bato ebele ya mayele ebele to vota bango bavanda na basalela biso eloko te yango tobi mbala parlement to voter bato mayele te to voter bato baza na ambition bato baza na souci à peuple parce que tous oui balwa bango omoni trésor sur les cas ka postuler trésor putu tango azalaki nanu joueur asunga bato ebele asalisa bato ebele donc motema na soki lelo avandi na parlement botala mka mutu te botala lem su projet mutazoya nango botala ken omoni lelo komona la majorité bato babomi mboko za bato mayele langage na wezo échangeaka bien yango lelo biso nyoso bazoba na ba idée na biso tozala ngo bato totangi classe moké tozoke na parlement même na théâtre peut toza bato belé ba tchekuna numéro 20 Mama Kalunga zawana numéro 20 rien à voir Mama Kalunga zawana président Kaleba zawana Dauphin Mbula Matadi na théâtre zawana lité akanda pe zawana lité akanda wana et bon yozo bo lité akanda ndeli pas postuler zawana na kati ye mutakanda ba mimaka sika bongo ta ko beta président Mboso nini kuna na par exemple pour pas chodinaka joueur na chodinaka mais na parlement so chodine ba kangai Ozomon ndaza beaucoup to aza suna ba botini te ba couper nyoso akaba au chodine na nini Ozomon donc na linga na expliquer batuke batamayele déjà ebele ba bomi mboka to pesa siko chance parce que ken na ko soto mon élection mbalo ebele ya ba député o bomona ki ba mbalo peuple en sanctionné ba pesa ba carton rouge à part mu kwa tombolo mu amayi akaninda mu kwa tombolo fachibe yende mutarozonga mais ba député to sélectionner to tala banani ba ozonga na balinzi na le kana francophonie ya kolongola ba date ya batu mususu po bakendaki kofunda kuna ke misusu babetaki awa babwakaki mokonzi mboka te ken po ngai loko wana na deuxième mandat continuer te mandat o eza mandat babisaki biyo déjà ken yo kango ke toza na état de droit osali mabe bakangi yo ozongisi botonge sika mabe babuki yango landa mibeko mboka ndezo o ngai ndeko ya boyi muna te makamwana sila na kongo o leki anana sala ki bote siko ville eza salite gentili ngobila postuler yo okopesa chance ni bon parce que azala gouverneur ville bongite ville pene bukani nyonso mais tomoni a postuler lisusu azalaki wana me bakali pesa kebele parce que bakali yango azozo pana ne pas ye moko président de la république mutu moko azana lelo à part président nani akotia tout toza fier lelo toza na gentili ngobila mais après ye vice gouverneur Jekoko Mulumba ndeko basere na biso Sylvie Mulumba bavandi wana lelo ken makambo zo kende tala Jekoko yo moko moni kende ba ngamoko nazalaki ton bazo détruire lemba wana na ba construction ba ken tozaki na Gene Botala tala ton les gouv akiti na mabele avec le vice gouverneur Jekoko Mulumba bazo buka bisika po ma nzele zo ngakito ken to pesa bango le social. OK, merci beaucoup. To sauter ça pour politique, tout le monde dit ba plainte peut côté awa, tout le monde vient na so bobo de la porter Laurent Sokoko plainte na biloba loba porte-parole la quartier la teba porter plainte ba tu balinga pondu ko betela masona bango. Est-ce que tu vas comparer le bobo de la na Laurent Sokoko? Non, vie bobo aza déjà patron d'entreprise biso surtout yebi. Ba bia azalaki mwana musala Kofi. Azalaki sukola bana Kofi comme la Kofi ba casier. OK. Ken pesa 1 minute avant la longa. Bobo yondela lelo aza patron. Lelo soki to lobi ve Laurent Sokoko tozo tia na place moko na Blanchard Mosaka. Puis Roger Mwana Mboka. Papi le Prince. Kisinjora. Prince Bakali. Janvier. Mokonzi. Tangela va porte-parole mususna. Baza belle. Merveille Rambo. Obati Nyamakor. Oche souye. Laurent Sokoko. Ba baza lokwa yebisanga ocha porte. Eza lokola. Ba on toche yena Laurent Sokoko toche na liste wana. Boubou Liondela za lokola ba porter parole de bakena matolo pas ba patron yo mona te bango tu banyamako bakena matolo pas Willy Mouchene donc même yeve Laura aoya matolo pas boubou po boubou la za patron mais est-ce que biloko ezo bangisa pe ya Willy Mouchene te jour be banana Kofi batindela ye Laura Sokoko na PCMbo te belé za partenaire oazo soutenir biso ken na ebiso déjà faut faire différence na porte-parole na patron. Okay. Patron a otiga la patron, porte-parole a za patron. Donc ve boubou tcha na catégorie ya bato ya mosolo, ve Laura za lokola oyambi Papi le Prince, oyambi apes information orchestre. Yo mona de boubou la l'équipe apes information ya tas bowling. Jamais. Mais les seuls autres yebi ke kala to yebi ke couple boulouba baza la porte-parole na bango, ezalaka nani. Merveille Rambo les lotas bolingo porte-parole na bango koma ve Laura. Siko li solo eleki ya guerre ya ba combattant na fali pour ezalaki opesi mambo aboyi. Ba combattant balobi to ko tia fait jour wana. Fali pa lobi na ko beta muto aposa na pembeni na zate tomoni
ba militaire ba bimaki la police bimaki na masola musique onenge ezokende entre ba combattant ba musicien banani bazokende na kogana Ken na minute gagnant azate perdant pas azate eloko ezate gagnant azate perdant pas azate na ndenge gagnant azate perdant pas azate eloko ezali to chakimi entre bana mboka batu na batu basala musala na bango comme il faut to moni les blancs za na zokata suki na ye ve boke chupe kovana na miko erno suza malamu te aluka musala na yake ndo sala fallait azosa musala na musique ba combattre belé bazana ba kulutu na belé je le dois beaucoup de respect le roi ba odombo c'est des gens qui réfléchissent ba vena biso le roi ba babin ba vena ngai volcan papi volcan na appréciera bango belé bazé belé o mito sala ba échoué na combat bazwa pe na ndenga mabete balimisanga bazwa pe bazoba ya makashi o ba ofinga batu na te nati bazoba nini o ba ya donc ba yana bango mo neti mutu mususu mona sali musique musique esimbite akomine ya ko finga fere asala raboy le loi fingi o lo ba fingi bo po mona classe 0 mais ba combattant ya mayede bazali obi ke ba combattant o ba komara mikanda ba lettre batina na ba préfecture bazali mais la majorité oh ya bazoba le mona bango na te c'est les uns za combattant zoba bien non Ken s'il te plaît viens nga boke tu beaucoup de respect et on a biso esika bimaka malamu eza batama be bazanga rate batu belé ba bebisi ba combat o lelo zo mona eza ba misusu mona to bandana na kombo moko c'est les uns za combattant ya mayele ou bien zoba Ken na pesi zela to fanda na pesi mbote belé pa David Mangala to fanda na bamuke les 16 venanga Thierry Monga na sisa mabanga venanga Thierry Monga na pesi mbote mais webi que le 16 awa le 16 décembre concert ya Fally Ipupa na ING to zala na nini na est-ce que balobi awa ndeza mboka pena ya ba combattant ba combattant nde ya mboka ba combattant ba combat ibana na Londres o to ka ba bisoki ya France salema ebongo awa pena ko zala benda bik Ken yo moko moni makambo eleki batu o ba ka kubenga batu na TV ba kontara sur bango moko te ba kontara sur batu baya parce que batu ba kontara sur bango moko ba yena bango boya juwana to tumba to yinda mais batu mamo basumba bien ba bon so batu msu ba luba bazaki mingi na combat Fatia du pouvoir baluba nde ba décevoir ba équilibrer combat na la naï koulou tout le monde je pense à l'écart que je pense pas diamant vert tout diamant bleu moi bon voilà voilà c'est na la naï koulou tout le monde à l'écart qui avec une très belle réflexion avec qui clair abi mouvement au tout ça qui kala tout ça qui pour arriver à pour réunir batu les lots mouvements est sous ndengwana te mouvement et salenini et kiti mouvement kiti pour na nini tant mouvement kiti ba on peut faut ba changer ba stratégie voilà to pinira ki bana o moni mwana soki yo moko pinir yo fuka mise so telemise yo moko izarena na lobi bo est-ce que combat ekiti pona balu bande bazalaka ebele na combat parce que na moni ndeko moko pe Roger le combattant kuna azofinga Moïse Katumbi makasi makamba baluba tebele ba déjà tribalisme to lingi mamba tribalisme te to lingi mamba tribalisme te to sengi peuple wana kote wana botatala na yebite so mwani ne salanga bien pour wana na ndenga privé moi Ken message eza moko entre nous il y a beau événement botalos il y a tout droit entre nous Ken entre nous les Congolais abat la tribalisme Congolais il faut tout tikala uni et indivisible muluba muswahili mukongo mupende biso nyonso toza batu moko tout le bamamba tribalisme était lelo to kutena mokonza mboka o asangisi peuple alingi te ke o aza muluba o azana ni lelo fachi aye lelo abi non na tribalisme lelo to komi na cohabitation toujours vanda ngana o to se kolo moko te ken mais lelo toujours baliloba moko yango wana ken piana ngana ko senga yo lelo na bato nyonso ba yolanda biso lelo aujourd'hui nous avons notre frère et notre sang le président Fachi Beton o aza bongo numéro 20 bozo mona président zo sala tourner pour na élection a elibiso gratuité enseignement na lobaki yango elibiso gratuité à maternité to moni réhabilitation ya ba mama emo o tozaki ko mona ba mpuku ba mbwa ba kufa biloka salité kuna lelo mama emo o emoni était comment nango makambo belé jo changer petit à petit to pesa sous chance congolais les 20 jours en attendant boya ken na lakio Yoza Star est-ce que Ken pesa une minute na message ya boye Ken pesa une minute na senga mutu teke bo voter na choix na bino bozo Ken bozo pesa batu bo sala boye pona d'intérêt na yo personnel peuple bango mo bazo mona Ken ngai na lakio les 20 nazo ke Kinshasa na kozana na famille na nga mobimba na bengsi bango nyonso ba yebi ke to baola le pana nga le 19
les 20 biso son attend on a loué 16 000 au sombe la famille ngoni ah ken na koloba ebele te barola la toke biso nyonso na tala yango biso au foot la gaba na bango la classe na ebisi bango mutu famille na bino na bi mutu nyonso avant ya mutu nyonso avant ya jour wana yona nombongo za poto bengisa de mutu nyonso avant ya jour wana azala minir na carte d'électeur au sombela tata mwasi ça qui alors carte d'électeur to ke ko voter numéro 20 Fachibe famille ngo bengisa au sombela tata mwasi ça qui alors famille na nyonso baza d'accord baso ba carte d'électeur na bi au sombela ta cousin moko boyo futela ta mwana en plus na lipe informé avant na question tuninga même batu ya diaspora lelo banda komwe banda je pense so na se tromper te pouvoir o epesi biso accès to voter awa donc netinga carte nanga na zo yango a na Bruxelles auto za na poto ato za na Paris ato za na Amérique okoko voter pe candidat na amel la majorité biso na diaspora toponi bon président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachibe sans oublier la distinguée première dame Maman Denise Nyakiro azo ko accompagner mobali na ye biso nyonso na diaspora to voter fa pesa Maman Olive Mlembe bambote na pesi Maman Olive ndenga soutenir bino oui na pesi bambote belé on reste reconnaissant bongo pa ni bobwaka mobali ne suka bilate bongo kala tozaki koloba mingi ma da Fachi peso ya kei botiki kobwaka na ba théâtre na ba biso siko fota la relation ni toza nango omoni président wa leka kikala to relation Maman Olive za ya bien mais président Fachi biso tozake bano yo biso bana o tozomona bayana biso ndenge bazo sa makambo na bango tomoni bango biso tozaki na bango aona poto biso tozaka na bango na Kinshasa donc toza bato tozala na ba Fanny ba David Manga tozaki déjà ensemble avant pouvoir donc to continuer yango pe sans pouvoir tozalaka toujours ensemble ah merci beaucoup merci beaucoup chaque mutali ya osala choix na ye en tout cas yo choix na yo to yebi yango vieux Luzon Mbata en tout cas yo choix na au danger te nga na soutenir président Moïse Katumbi eza choix na ngai na soutenir président Moïse Katumbi na ba réalisation ebele Moïse asala na Congo ya ton frère et azote frère na ngai Moïse Katumbi pe aza frère na ngai boti tika ko memanga na distraction Moïse Katumbi pe aza frère na ngai so boy Moïse Katumbi bima pe na émission kende nga aza atina te oyelanga ba discours pola Moïse Katumbi pe c'est mon aza frère na ngai na soutenir en tout cas Katanga Mobimba na pesi bino bambote numéro 3 toujours mboka ebonga na président Pembe président azam ya Pembe mboka ebonga ba président tout ya mwindu ba bongisi Congo te président il faut za la Pembe lumière merci les blancs de Bruxelles gaz na gaz bon président de Bruxelles ayoka ke na boyo voter Moïse Katumbi numéro 3 dégâts kosilika en tout cas vieux Luzon Mbata c'est Apolli Lumumba Zeti Kiri Vero Kiri merci beaucoup merci Gilet Botata